Exemple TV kitoko, rien à dire. Kolo senga biso totambola totobika lokola siècle oyo te siècle ya Android ya sextap ya sextap ya sextap. Exemple TV kitoko, rien à dire. Papa, la chair est faible, mais pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, selon l'esprit. Pour vous, on est à banane. Papa, regarde notre biso chrétien. Exemple TV kitoko, rien à dire. Pour benga ma chrétien, il faut tambola lokola Christ. Exemple TV kitoko, rien à dire. Parce que toi, tu mon avis, il y a sainteté, vie à sanctification. Tu aimes trop les péchés, tu aimes consommer le péché. Alors, il faut y avoir que chaque péché est représenté par un démon. Exemple TV kitoko, rien à dire. L'église de Dieu est infiltrée. Tant que infiltré, que l'église sera persécutée. Mais le moment est arrivé et il faut te combattre Bango. Nani va dénoncer Bango. Beauté, j'espère que vous allez bien, c'est bel et bien Vanessa Herwig. Je suis coiffeuse professionnelle, je confectionne des perruques, je vends des laces frontales, des closures, des extensions 100% IME, 100% Cabello. Je suis installée en Belgique et dans la province de Liège, précisément dans la ville d'Espa. Si vous voulez avoir une belle tête, si vous voulez avoir un beau maquillage pour vos événements, n'hésitez pas de prendre rendez-vous ou de me contacter sur plus 32 465 32 36 38. Vous ne serez pas déçus. Si vous voulez avoir des conseils ou comment installer vos perruques, celles à la maison, n'hésitez pas de vous abonner sur Vanessa Herwig. Vous ne serez pas déçus. Bisous, bye bye. Naumbela na se Yangona tuta tolote Yangona sala fierté Na loboko na yanguya Yango nyose koki Ae ae Yangonyo se kokio Ona nyoso Oza kosalilanga Alleluia Esengo nange komilo yembo Na yeko kubisa yo Mama Kolo Yesu Kolo yabo Moinanga Nakumisio Mama Olingonanga ya motema Kolo yabo Olopotanga mosika Mobali baveve yaya Molingo na yo na motema na ngai Ekosila jamais tant que je vivrai Nakobana koyembela yo Kokumisa yo Omoi na nga mobimba Na mokili oyo Yesu na ngai Namoni moto te Oya kokaki kokufela ngai Bonga na zuwa bobo Ata papa na
nga kokaki kosala ngo te mama na nga kuta koboya na ye. Oui c'est vrai Yesu okufela ngai opesa nga boboye nayebeli yo mama na yo yo tabe ya bomoi na nga moya miso na ngai esengo mama na yo mosantu na yo tabe ya bomoi na nga moi na nga. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a 100 perruques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Babi vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Voilà, le devoir m'appelle, je suis par ici, très heureux d'entrer dans vos maisons, sans pour autant toquer, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission présentée par moi, votre humble serviteur, Barési Baza, monsieur les journalistes. Vous nous suivez en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous tous, vous avez suivi l'émission avec le frère Elonga Nankolo, le défenseur de Jésus-Christ. Donc, vous avez par rapport à l'actualité. Ils ont régné sur le pasteur, sur les hommes de Dieu. Alors, selon votre demande, vous avez dit non, frère Elonga, Azana Rolobébélé, photo, Lukaï, Tozo, il y a une raison pour laquelle le Tozana est ici sur ces plateaux pour que To, Solo Anaye et Longo. Mais avant tout, on appelle ça frère Elonga, bonjour. Topena Laxaye, devant Bino, Lien d'Aza invité à Lilo. Donc, je dis un grand merci à Déo, derrière la caméra, la prise de vue. Grand merci aussi à celui qu'on appelle Yannick Chamba. Chamba Yannick Godson, hein, mon partenaire privé. Moté Maclarisse Gang, maman sociale, Malik Arafat Malik, quelle bonne manière. Boni Bassango ya patrouille, les charismatiques, Monica Makamouana, Brian, bébé Seigneur, maman la Kenaya et puis Primaël, je suis le mon ampoute, Yeto Kamas. Depuis Montréal et tonton Jérémy à la merveille, je te salue. Dès aussi, qui aux amateurs en arabe, pour la mission pour dire déjà bonjour et bienvenue encore une fois de plus. Frère Elonga, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour, Ndekonangaï, Barési. Voilà. Moi, j'en dis ici, ce n'est pas du tout. Oh, batala qui ont l'émission, vous avez collé. Awa, et puis, lobby, lingi, yo, bazoluka, yo, et belé, lobby, mabota, et belé, pardon, mabota, la baron, baza, touché dans la parole, na yo, et belé, couple, la baron, baza, touché, baza, et belé, oh, bah, c'est peli, na, message, oh, message, baron, oh, c'est baron, oh, bah, ça, c'est pas pour la émission, ya mon colo, en tout cas, Nzamba Zoualokumu, na lolenge, Nzambe achaki maloba kati na biso, toyebaki ko transmettre yango et puis ekei ko pesa ba impact na ba vie ya bato. Et j'ai reçu beaucoup de appels, ya bandeko ebele, ko yebisa ngai ke na continuer na mosala ya Nzambe. En tout cas, Nzamba na nga na kumisika Nzambe. Bandeko bazo kazo ko solo na ngai. Ezalaki soka yebisa ke papa message na yo touché nga na no c'était ngai te message ya Nzambe. Message ya Nzambe ndé touché yo. Et ça est comme ma place où est commis. Et quand Dieu parle à travers ces hommes, ils ont un but moko précise, où est qu'il n'a qu'à orienter quelque chose. Soit que kuti mo tuna kata panne et qu'il n'a qu'à réparer. Soit kuti mo na kata ba difficulté qu'il n'a comme ma solution. Voilà pourquoi moni tant on zamba lo barakata ba salinaye, il y a toujours des impacts. Pourquoi? Parce que Dieu il s'est révélé à travers sa parole. En tout cas, libota nzambe nzamba kumisama. Na ndenge tomona lisusu lelo naza koloba ete Nzambe azali sélectionnaire ba vivant Barési tokaki kokana na ba proposition na biso lokola bato tomona mokona lelo mais Nzambe tangu tolalaki lokola bibembe alobaki ete za na bato bakolamuka na bato bakolamuka te na sélection na ya ba vivant alobinga na otolamuka pe bandeko oyo bazota la biso bamona biso lisusu c'est que Nzambe wana akumisama na yebi ete libota na Nzambe ekopambolama pona émission oyo tokolekisa na mokona lelo. Voilà, libota na Nzambe bakwa
bakopambwama mpona émission ya mokolo ya lelo me bato ebele mosusu mpe bakobenga babi pourquoi bozosatake plus na bazhomme de dieu wana selon yo ke bango baza bafaux selon yo bapropos nyonso oyo tenaki wana apropos na bango est-ce que yo to conviction nini ekolakisaka yo mpenza oza mpena dans le vrai? Nzete na nzete tokoyeba yango na mbuma na yango. La liberté de la pensée permet à toute personne à la facilité à penser à penser. Voilà. La liberté d'opinion petit car moto na moto loba okoki koloba. Et nga nazali choix ya bato te pona lobela bato. Voilà. Nga nazoloba yango clair, je suis pas là pour condamner mon frère Moïse Mbié. Non, c'est un frère comme moi. Mais nazo condamner ba acte conformément à la parole de l'Éternel ndenge za koloba na Ephésiens chapitre 6, na Ephésiens chapitre 5, 5e verset de 11 à 12. À partir du 11e verset, ne prenez pas part aux œuvres du ténèbre, mais plutôt condamnez-les. Je suis dans une obligation de la condamnation ou de condamner les actes. Oh, Yamabe, c'est produire. Na moko kati na biso lokola bato. Nazana droit kobeta fimbo. Pambate na bengami parmi basali na Nzambe. Soki bandeko bakoloba ke eloko lezola sakenga nazada le vrai. Bana facilité à kotuna molimo santu. Si réellement si bandeko ba Hollanda biso, bana capacité à comprendre. Leur intelligence ils ont permettre bango ba différencier le bien et le mal. Mais la sagesse ils ont juste pour nous aider là où l'intelligence a commis la difficulté. Mais l'esprit de le discernement, ils ont permettre à discerner les esprits. L'esprit qui me pousse à parler et qu'on permettre un discernement, si réellement moi je suis dans le faux ou dans les bons. Et n'enge pas esprit permettre biso to condamner ba acte on de biso Moïse Mbiya sali nana to condamner Mbiya te lokwa moto maintenant condamner esprit ça quoi ezalaki ko animer Mbiya o ezo permettre Mbiya te ameka ko zonga na raison pona ko luka ko senga Nzambe bolimbisi azonga na chemin ya malamu tango azana bo Moïse ke Nzamba na posa na ye mais ya lingo zonga na nzela te pourquoi et tango to koboma makambo bango ba osala ya mabe tozo yeba te ke tozo ko étouffer ndenge makambo na Nzambe zoloba na Ephésiens chapitre 5 na 12e verset que Makamba boebolo bango na sécrété. C'est une interdiction. Il faut to bimisa yango. Il faut qu'on dénonce les faux. Tokoye ba ndenge nini ba vrai ba zatango ba faux ba mona na te. Bino bo linga to bo bango poani. Raison eza nini? Tangu na obenga bango ba loin de Dieu parce que tu comprends que ba loin, toi na poste ba comme ba près de Dieu. Ne konanga ba rési. Soki mutu ana poste wa mona loboko na Nzambe. Na musiko wa mona loboko na Nzambe te. Et ça le quoi tata moko boye ayebisi mwana Nzambe aza malamu mwana tuni papa bolingo Nzambe eza na niveau nini biso to souffrir papa talisi mwana likola bitala likolo moni ni mwana papa na moni avion alobi na ye avion eza munene ndenge nini mwana lakisi munene bo tanga lakisi grandeur oyo tata comprendre que mwana na torté et par rapport à distance netali que mwana mon avion mukebo lobi na tongo tata memi mwana na aéroport Anjili mwana de plus en plus opusana vers tarmac a mon avion comme munene. Moi, je pousse à la place où tu as un habite avion monstral. Et ça tellement monnaie tu peux pas imaginer. Moi, na comme na c'est piné avion, moi na kangi mutu, asindi moto kangi misu. Abi papa les qui somme les qui monnaie makasi. Tata lobi na mwana. Soko za mosika ya Nzambe, au mona loboko na Nzambe muke. De plus en plus on pousse na pemé na Nzambe. Ndo mona grandeur na ye. Pour na mona grandeur en Nzambe. Et c'est ngate aux à la loin de Dieu, mais c'est aux à la loin de Dieu. Pose à la loin de Dieu, il faut ça appeler et puis élu de Dieu. Voilà pourquoi tozolo makambu oyo parce que ba fo ba koti na kati etonga na Nzambe ba fo ba lati nzoto ya ba komba ba sala Nzambe pourquoi pas totika bango na moment molimo santo a révéler biso makambo biso bo to uti nango na ba loge makambo biso to vivre na bango na ba magie na ko accepter jamais libota na Nzambe ba ya ko souffrir na makambo oyo. Mais ce que remarqué mais plus on va ba loge o ka ya ba tomba za dans le faux de bango na ba ko sala ba plein de bango na ba ko sala ba miracle belé Satan yebisaka Jésus à Matthieu likolo ya ngomba. La Bible déclare, il transportait Jésus. Ayebise fuka melanga na opeso bozuo nyos. Si gaba na Nzambe bazo bunga parce que ba luki d'abord ko bénéficier sur la terre et non ko luka premièrement le royaume de ciel. Tangu na expliquer ki likambo ya losambo nangai a tellement d'étoiles de David. Étoile ça signifie star. Ba télémission étoile, beta na YouTube, kota na Google. Non, c'est un bandeko. Comment église luciférienne? Comment yango église luciférienne? Au comment on a moko va mettre ya magie à tellement étoile ombi à tellement.
na kati église luciférienne croix na bango ezalaka croix ezalaka mulayi boye ekati boye mais bango ezalaka renversé côté oyo ya se ya mulayi ekendaka likolo côté ya se yaka na se papa na nga nazoloba na yo basine zodiaque basine nyonso dans la spiritualité eza un impact. Pourquoi Mbia préférait qu'il restaurant et un étoile de David tant où il y a un Molimo Centre a révélé tes Makambouana. Mbia connaissait ce qu'il faisait. Il avait la conscience de ça. Et toi les autres signifiaient star. Que tu opères son succès, tu opères son gloire, tu opères son connaissance, tu es libéré au miracle, tu opères son puissance. Mais ma beauté l'obéissance de la parole de l'Éternel. Ma beauté la soumission de Dieu. Et ça t'a pessillé. Nous avons comme la posture au lobake et l'onga dans le vrai, mon soit dans le faux. Mais non, le moment est arrivé. Nous la kaka biso barezi. Kolobana biso été. Nakosa la différence. Na ba bato saranga, o ba la kanga dans le vrai, o ba la kanga dans le faux. Bande ko ba condamner biso pourquoi? Et ngana na posa ba condamner, to ba condamner te, ezo ko engager bango. Mais non senga bango. Bango bato bazo condamner biso, basa l'effort ya ko bonde la Nzambe. Molimo santo aza vivant, cher Saint-Esprit, aza wana pona ba révélation. On peut se bango discernement. Ba o discerner esprit ne otindanga na loba. Ce que ça esprit à critique, bango ne ba royeba. Mais ce que ça esprit à révolte, que le moment est arrivé, nous sommes dans le temps de la fin. Oh le diable azali ko guluma. A continuer à kata église pour nous détruire ban Nzambe. Non kanga muno kondeni. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé. Dans le monde. J'ai cherché le monde, pardon, je l'ai trouvé dans l'église. Tu peux imaginer. Non kanga muno kondeni barezi. Nga mona bela liboma lokwa fou. Je suis un fou, tu peux imaginer. N'a qu'à côté de la université, dans la faculté de droit, je suis licencié en droit. Mais le cola où je mingi na côté na magie. Et Dieu m'a récupéré. Si on a vu un témoignage, je témoignage horrible. Bah tu me suis pas bête à l'isoler, je dis parce que bah coûte en aïete. Bah yo quand l'isoler ngambé mobile parce que bah mon aïete. Moi je vis un pasteur de ce pays. Namboka nanga auto lukato qui est éliminé. Parmi les pasteurs on a tanga ba comme on a autre fond émission les kaki. Tokenda ko éliminer. Na mona soleil na té échangeur alimentaire au Kengelaye. C'est le jour par lequel na lobaki ba démon et monde panamini ba Kengelanga ti. Il faut ba soda ya comme ko Kengelanga. Et si kana il comprendre que l'ombe mombala existaka. Et ngambe mobali azalaka. Il y a des chérubins qui protègent les enfants de Dieu. Moi na moto ana posa kaka moto zonga na nzela. Pour ni kokomisa musala ya Christ sa gine kulusu musala ya pamba. Toni to rendre travail sur Christ sa qui a 3 ans. Toni to rendre en ayant pourquoi? Comment est-ce que Christ a continué à trône pour se maquiller sur la terre afin que bato ba bongwana? Mais à cause ya mbongo, à cause ya succès, à cause ya ko vivre on dit que ça soni, o que ça Christ na biso soni. Engana kanga monoko. Tebo katanga kingo. Soki na ka bo no loba. Barezi no loba. Mais parce que moi aussi mon porteur le balamati ya mon porteur le fait à balara na 2014 mais ici marathon nzamba yebisa ke akata relation pour ne pas atteindre victime yango le resala aketi le loi balate yango eza ba manigance ya ba sœur bango moko nde ba koma ko luka ba créer ba makambo nyonso bongo pona ba ko créer pour album na epé triomphe ko bi makalate pour ba nzemba malongo eza kuna pe codifier peuple de Dieu yango peuple de Dieu ba punga pour que ba landa album na été. Est-ce que vous monatez le lenge ya kamango et ça pendant moi vraiment bo solo moi na côté wana te mbi ya balaka na 2014 abongola mutima na nini. Avant on sala choix mariage tout Nzambe, à tout Nzambe te poni avec kobala. Non ça pas ça. Non. Abandaka d'avoir proposé acte sans ka tout Nzambe. Si réellement ça sala kango. Mais mbi ya balaka te processus à mariage près de ça processus à mariage, c'est ça li balata. Bisone ba tout bala ba mbi ya babali na luté. Il connaît absolument rien sur le mariage. Quels sont les enseignements on peut savoir tout pour un mariage? Ah oui, ça bangoni. Et pas na yeso qui bat un problème à divorce. Alors conseiller on va continuer les balles à divorcer. Mais non. Tant on va que ba serbe on luka moyen va faire étouffer, va séduire, mais Jésus-Christ Seigneur. Bon comprendre que vous attendez la fin. Romains chapitre 12 verset 2. La Bible déclare que ne vous conformez pas au siècle présent. Colossens ngabiso totambola totobika lokwa siècle oyo te. Siècle ya Android, ya sextap. Nzamba opekisa biso basali na yebana na ye, na katelanga na ye. Mettons le renouvellement de l'intelligence pour tous en la capacité à discerner le bien et le mal.
Mbi après avoir komona makambo wana nyos ndazalaki facilement séduit. La chair est faible. Papa, la chair est faible, mais pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, selon l'esprit. Pour vous, on est à banane. Papa, gano to biso ba chrétien. Papa, combo ya ba chrétien et où t'es pas ya ba pagano. Ba pagano ne ba benga ba disciple, ba benga ba yekoli ba chrétien. Batala ki lo lenge na bango ya kobika sur la terre. Bazala ko vivre loko la maître na bango Christ. Balobi moto bato bazala loko la maître na bango, mola kisi na bango, motei na bango, bato bazala ba chrétien. Pour benga ma chrétien, il faut tambola loko la Christ. Et on a lobaka christianisme zaka religion c'est une vie. Parce que tu as mon avis, il y a sainteté, vie à sanctification. Tu aimes trop les péchés, tu aimes consommer le péché. Alors il faut y avoir que chaque péché est représenté par un démon. On a vu exemple de Mbongo. Mbongo est représenté par un démon qu'on appelle maman. Les magiciens vont contredire parce que je suis leur membre. Bon, Italinga, attends ma sépélité. Yémo Lucifer n'a sépélité, ma magicien va mouquer. Lucifer yémo a sépélité. Pour appeler le roi Sangati. Na bomba mana makila ya Yesu. Asombanga na motuya. Maman, ça image à Mbongo. La personne qui détient l'argent, ce cas a image de diété, image à maman est dominée. Yango mona batebele tanga simi Mbongo, azangi projet. On a 10 000 francs. Tant qu'on a 600 francs, on a calcul. Et moi, on a silindeni. Avant ça, calcul. Ah! Les Français, l'argent, c'est un mauvais maître. C'est un mauvais maître, même bon serviteur. À comment un maître et un moutou, ceux qui moutou, on a possédé l'image de Dieu. Ok, comme ça là, bah, mensonge par exemple. Des mois, j'ai un mensonge. Il s'appelle Chamat. Oh! Péché nyonso, ils allaient adoration d'un démon. Adoration, ils allaient moyennant offrande. Tango sumuki, au péché, au salaire adoration d'un démon, par exemple, le chamat na mensonge, il y a pas que nous n'aurons pas le offrande. Au rotika la commentaire, tout le cas de délivrance. Il y a un moment où on a dit que péché chéri. Alors, les humains ont rotika. Ils ont parti en d'autres, on a fait un mingi loko offrande. Ils ont réclamé quand dans les lieux. Par exemple, dans le monde kabbalistique, par exemple, dans le monde pestifera, par exemple, dans le monde pandaminium, par exemple, dans le monde cosmique, par exemple, dans le monde chromanium, les 5 mondes sataniques qui influencent le monde physique. Surtout les marambaboué, bolobi na biso, bolo baba n'importe quoi, bolo dénoncer. Nana tina mutute, nana posande ya sali aba âme. C'est la mission par laquelle Jésus-Christ nous a envoyés sur la terre. Il y a un pona aux l'école on a zanangote, na pona ya congolais te, na ya na volonté nangate. Tata nanga mananga ba yeba na katenza masala nzambe. Tangu mbapa na biso edi na bala zo sala musala ya nzambe, ngaku tuna yebi teke na roya le roi moto. Mais nzamba yeba ke na katela ngana ye, eza na bato ba roya ko succéder. Qu'est-ce qui manque autour de la vérité? Pourquoi il faut bokanga biso munoko? Pourquoi il faut subir des menaces inutiles? Non, l'église de Dieu est infiltrée. Tant que infiltré par contre na tonga na nzambe, toyebaki que l'église sera persécutée. Mais le moment est arrivé et il faut te combattre bango. Na niveau de dénoncer bango. Mais babi les forces soutenir les faibles quand même frère Elonga. Bino bato boa makasi pour monique bandeko bakoyi. Bino ne faut pas quitter pena bo s'agenouiller pour ça mais la pona bango pour que batelema. Ngaku te senga te na sambela po batelema. Nzambe kuta pesi possibilité à faciliter. Koloba ete mutu oya ko reconnaître ma benaye à avouer, à une décision à s'humilier. Ngai nzambe naza juste fidèle pour na olimbise pe ko bosana. Il y a pas ces anga fona sambela to yefokande yende famille kitisa. Asenga ka bolimbisi. C'est pas ba Eliane to ami c'est pas nzambe. Na osenga na ndeko nanga Moïse Mbi. Nzambe apesi ye bon moi, ana besoin na ye. Emi tukate. Et banda kutia succès te ko balate. Ndeko nanga na matili ko la moto na ma femme na mwasi nanga. Tobeta liso na yebisi bébé. Tobanda ko kanisa question ki to bali to koma so banani. Biso to bala na so ki lelo 3 ans yango yo. Ninya malongo ezali. Na yebisi ke lolo l'équilibre na go. Muta ko saoté. En réalité à l'homme c'est l'esprit. Toi na po ça. Bandeko batiki nzambe, basongela nzambe. Lelo yo est-ce que yebi ke église de Dieu. Et belé à bana nzambe ba kwesi kondima. Pona makambo elekio. Si vous avez sangai, ko gagner un moko, eza facilité. Talaka katangu mutu moko abongoli motema na lola fête salemi. Si ko ba fête to esalema ki na lola, lelo matanga ekoti na lola,
parce qu'un individu a posé un acte de négation, un acte de soni, ou ils ont quitté combo à Jésus-Christ. Tu peux permettre de te c'est une de cautions à l'anzela. Ceux qui peuvent yambara Yesu te yamba comme Seigneur et Sauveur na vie na yo. Azanzambe ya mawanzambe ya bolingo. Abo ya yote. Les actes ya mabe, c'est un moment où on colle sur la kisa. Que oya za yanga oya za yanga ti. Bon oya za ya yete, pour ni to benga ye wen. To benge wen pour ani. Mobateli mpate o to lingaka to bomata on azana na kata ba loge. On a monnaie soldat na ta échangeur alimentaire au kengela ye. Na yebisaka bato na yebite lelo. Mais tata wana nga témoignaka ye. Tango muzuzu ye moko atikala oyeba te ke maikari ya Sokyo et ça la ka réunion ya koboma ye. Atikala pe koyeba te. L'église ne peut pas alimenter. Ah ça alimentaire. Parmi mes serviteurs, oh on a fait témoigner na mona ka ye. Ça me l'ensemble mais surtout dans la loge. Taza na nzamba solo. Papa, là où il y a des vrais défauts bazali. Et l'ingolo bate que l'évasion nyoso yeka na satana. Lokuta. Et na bato nzamba tomboli pona ko lobaki nzamba za na bomoy. Et na bato nzamba pesi bango pe bankambie bandimi ebele bayambala na tata wana po bazwa nzela bazali. Mais ebele pe ya faux bakoti. Aurait ko imaginer lelo église et comment ya ba haine. Ba place zoua jalousie monter mabe et fani dans l'église. Bato basambela ka makasi mais bangona de bakanga ba bandoki. Bangona de basaka ya mabe to mona apela la moti. Le monde pandaminium qui ndo kalier public. Ba demo monde pandaminium bazala trop sale barami kebe barami kusebo. Bangone ba mema mvutement na kati ba église. Bangone tozaka na bangona ba stade. Bangone tozaka na bangona ba wenzi na ba université. Bangone ba na ba rompo na ba Carrefour. Baza ba demo ba travailler kana ba musicien na je o azera bango comme demo na sankai. A na forme à cheval. O peut kala banda ko bela à tout moment. Ndeko nanga. Bangona ba koti na kati ba église. Na tuna ki autre femme tuna bandeko banda ko lakisa biso ba signe oyo ya loboko. To benga bango ba voya tangu tozo kola. Soka te loboko na yo awa amona signe o peso bisakoli. Alors tu vas venir na yo na ba signe oyo. Lelo baza wapi. Bangona ba koti na église ba benga ba prophète. Soki to découvrir hier que il fait voyant, il y a mabe, to lobi ko asa prophète te, ba to lobi te asa wende Dieu. On s'en fout, ya maloba ya bato. Na sina mona ndenge David, aoke kotikela bande kone biloko akole na bitumba. Mais David a préparé bitumba ye na Goliath te. Ayaka kotika biloko, akuti ba tout kanzambe ya Israël. David a bino beta muto na bomaye. Ba ya David ba yebisa yo. Biso kutu ba guerrier ba tout bundaka. To lobi na Goliath to bundate. Yo bunda to simple berger. On ko ta makambo ndeni. Soki David ayoka ki voya bande konaye, Goliath nga dominer Israël. Bituma musufu banda na kati église. Bituma musufu ba chrétien ba combattre biso. Nana to yoka bande konanga te parce que voilà bango ils ont permettre d'été ngana yoka yango po ba hôtel mais l'ensemble ya Israël. Le Dieu de mon père Mouzé Dinabala. Le Dieu dans les moloto bazako tout kaye na mboko yo. Non yoka vo bande konanga te. Je me lève comme David pour na quoi ça Goliath. Et tu melinge poussana. Sangwe comme le roi Saoul. Keza ne lenge moko linga bundana Goliath. Saoul obiaya. Saoul a tali David ayo kimbawa. A calculé âge, a tali expérience à Goliath. A bibi tumbo ezo sensité. Oyo ki sa Israël soni to comme esclave. David a bino betayi. Nzambo a délivré nga na lion na kata zamba. Il est capable de délivrer nga na maboko ya incirconcis oyo. Il faut savoir minimiser la paix. C'est comme ça dans la vie. Si la personne te décourage, dans ma cambo, dans la conviction, dans l'obélio, papa koyoka été vraiment koyoka été avancé. Le passé nous réserve absolument rien. Sur le présent et l'avenir nous garantit quelque chose. Et Nazolo Banamoto, la réalité n'est pas la vérité. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est juste une réalité. La vérité de ta vie, c'est Jésus-Christ. Et ceux qui croient en Jésus. Mais aussi ma Bible est baotée à l'Ilobanzam. C'est que tu as bango. Net ngana obundisa bango kaka. Timu ko bazonga na nzela. Affaire Moïse Mbi Eliane, eza affaire ya Soni et kangisi biso ba chrétien munoko, liboso ya ba musulman.
et réduire biso pas na vitesse d'évangélisation. Les lois sont tobimi na balaba to kosa l'évangélisation. OK pas ya mwana mwasi ya ndumba. Alors ba no banga nga kuna chelte. Nga ya kufia kuna chelte. Pasteur akwebongo nga. Na ya na ngati. Na banga bino bo filmer biso bo publier. Évangélisation est commis en retard. Mais voilà pourquoi Nzamba lobi et là on a continué dans la brousse. Bima, le moment est arrivé. Je vais renverser des choses. Papa, si ma amna zoé bisayo. Ay comité un gédéon. Bato ba seli Nzamba ya solo te ba okatana. Ano esilate. Na boy na pesa bisakoni. Mano eko silate. Ba ozalate. En 2020 Nzamba a vu pénal dénonçons-nous vivants ou dénoncer na lobi na yo dénonçons-nous vivants et commis parce que batuo ba sali Nzamba ya solo te. Nzamba va remplacer bango par ba o ba osale ya solo. Tango ekoki. Qui vous a dit que décembre est au monde ango ce qui est soyé été. Yesu pas ko yat. Mukolo mokilié. Problème est nini. Batu ba bo ya to dénoncer. Ndeko. Album yambi et vous avez un problème té, bi on ça commerce. Mais diable a aussi plateau pas bien album on est registré pas de Dieu belé. Donc on a bien la combattre on a bien ça belia na bien ça ba Mireille ba mongo ba mitakale bima pour que batwa ça la troubler ba boss na que triomphe koya. Diable a se combattre raté. Mbia kana Nzambe te barezi. Mbia na Nzambe te. Donc ba tout baton na la cité bête donc Nzamba kuna te. Nzamba zalaka tangu papa zalaki. Non yebi so tangu Nzamba bwaki Saoul. Saoul a bête que Nzamba salongolaki. Alonga esprit Nzamba longwa kat na ye. Bible zolba quand l'homme a péché Dieu ôta son esprit dans le den, na kata jardin de den. Arrête quelque paf, il est devenu mortel. L'esprit de Dieu kenda. Voilà pourquoi Christ a qu'on remettre sur l'Esprit Saint. C'est ce qu'on appelle l'esprit de Dieu. Mukolo tata longwa katemwa na soa na ye. Et mukolo betele limwaka na miso Nzambe. Mbe ya luki Nzambe na ndenge to amonite. Parce que aboye ko songa na kata principe, ko songa na kata réalité. Nde poussa ya côté na secte. Na sangi ba to beta église luciférienne. Ba mona makambo na oloba. Etangu bo mona, bo comprendre siko ke ngana na faux, tonga na vrai. Na bato ba boya, bo beta église luciférienne. Comment yango na Google, beta na internet, autant la place ombi à télémaki. Au monde a étoile ou on a même étoile. Bon papa tout le qui appelle en Nzambe ainsi dit l'Éternel. Pour qu'il y ait moi en neige, c'est l'église le comme un royaume. C'est ceux qui croient à ça, il faut battre prince. Et ça place yo et bomi église yambo canabiso. Batwa comment koyoka plus d'intuition. Auto ben a ba sixième sens que koyoka conviction et molimo centre. Papa tu crois que moi nanga lo ba un bon français, il a la maîtrise, il peut encore faire mieux. Nzamba sunye kaka. Té maman Nzamba qui dans des autres été. Papa, il y avait eu 74 ou 72 disciples de Jésus, mais il n'y a eu que 12 apôtres. Bapelé bazalaki ebele, mais ba élu bazalaki mukie. Voilà. Chiffre et sélection. Pour mon a 12, il y a mon a 12 tribus d'Israël. Il y a mon a les 12 apôtres, chiffre et sélection. Bah tu vas comprendre. Bozi ma tonga Nzambe et tonga Nzambe bo komisi yango royaume. Tata neema sikatenda kei bozi Jacques bopesi église. Azwa malongi wapi? Bachaka mafuta wapi? Mais ya bien église pour ça peu plein. Côté ya bien, ezali ko na connaissance à parole. Majorité ya ba pasteur batangi théologie. Bangonde ba eli biso ba Jésus, ba Jésus, ba boko yo kamolimo, ba foni na niveau intellect. Ba rési, l'intellectualisme est limité par rapport à la spiritualité. Ce qui influence c'est la spiritualité. C'est que l'homme vit aujourd'hui et sa conséquence et la spiritualité a passé. Bah acte ba commentaire qui n'a passé et on peut s'influencer le à présent. Tant que ça devient le passé. Mais tu as acte, tu as moment où conséquence est. To vivre le lot, conséquence à makambo et lequel a biso na kala. Yango moni mutu, il faut ba kobongisa présent pour lobby
et comme elle est passé que va se rattraper on ndenga mabe mais net balongola pena bilamba te zaleka mo ba vidéo bongo kolongola zemi kasi zemi ko tende parmi ba fait aux na justice avorté mais na kati mukolo zemi mbiye parce que bilamba zemi ngo ko tende ni sambilamba pasteur obi kenza mbala kisiote moi ce ko bala malaction moi se faut kushaka nae bobengi est vrai Seigneur Jésus le monde en envers t'as la incrédulité place koti t'as la place ba ko miteme komi ekenje ne to ba la lingala batu ba ko mona teke o mabe et to komi n'époque ya Noé kengolo azo ganga atindi basali na ye to uti na Bruce to bimi pona ko ganga koloba ete le moment est arrivé boya to kota na bato to kende po de Jésus ya ça mabe on tikala batu balingi ko yokate qui fanatisme ton pasteur a vu tant qu'on réduire l'église, a vu tant qu'on réduire combo à Jésus, a vu tant qu'on réduire ministère à Tata Naye. Tata apôtre Mbiye Moulaya, Zamba Benga local en Thomas. Yende Zawana le roi en Thomas, Thomas Zamotoyo, Ayaka à bâtir, à former, à Tika Kiei. Tala Makila Naye. Et le mot de formation, après ça qui moi en Mbiye. Et comme il passe, il va te dire le même Tata. Parce que moi, je suis ambassadeur de la famille. Ce qui va finir, moi, mal éduqué, c'est qui va toucher Tata Naye, Baboti Naye. Oui, non, pas de éducation. J'avais la balle, je me suis dit, je vais bien, je vais BBC. À sa fierté, toi, sali déshonneur à vos parents. Là, mes parents vont verser ma casse parce que moi, je suis non, il y a des gens qui ont souffert que les Tata Mbiye Moulaya Zate. Nabiso ne sont pas comme le roi Tata Nazate. Et aujourd'hui, Tata, on a remis qu'au fond d'Azolo, non, Seigneur, pardonnez-moi parce qu'il y a Yoka Kayote. Pardonnez-moi parce qu'il y a Tuna Kayote. Nandi Mara Kotamano na Swananga, mais à qui soit na Yote. Papa, non, il y a des gens qui sont en Zambie, peu importe, il est en train de bâtir en Zambie. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Monde kabbalistique, exact Kindoki, Oyo, Yamai. Monde chromanium, exact Kindoka cimetière. Kindoka cimetière. Les 5 mondes sataniques au monde arawana, basket tenir sur bazalaka lié na ba monde wana. Heureuse en a 4 prima cour, il y a par exemple, mais au fonctionnaire à la compte ça monde kabbalistique. Indogamai. Puissance na yo faut kende. Barési, est-ce que comment na temo na Kinshasa ba fi ba longola bilamba? Tumba soutien phénomène mujana. Bébé le renier les cas dans monde. Et ça qui célébration ya déesse na océan Indien. Mais oui. Oh Seigneur Jésus. Ah bon? Comment trop cher à bien entendre, vous avez capté. Célébration, il y a déesse, il y a océan Indien. Il s'appelle Chantal. Elle s'appelle Chantal. Dans l'océan Indien. Et quand on a ma cambouya Rwanda. Bande konabiso ya basi balongoli bilamba batumbi soutien bango ba benga ngo G ba mona ngo sentiment ba yeba teke ba célébrer déesse na niveau ya océan Indien et le gouvernement congolais parce qu'il est responsable makambo wana soki satana linga opérer na monde to na mboka moko boye il faut botika salité mata to ya mona fulu ekomi Kinshasa mobimba tangu na moni fulu na simbi mutu na binzambe sunga balingi ba injecter maladie to balingi ba sala célébration na mona ba fi balongoli soutien. Est-ce qu'il y a qu'on comprend bien c'était juste pour envoûter la jeunesse. Ça t'en a dit quelque chose. Et bien autorité en Boka qui surtout bato batiki là qui sont full. Parce que Kinshasa à un moment donné tout le monde a solo, c'est impossible. Pour les Kasayo, pour les Kalimete, pour les Kapartout, Kinshasa comme solo na solo. Soro no de gege. Nzembo yebi bimana kati ya kunda. Barési qui doit sortir na kati ya kunda. Abima par la puissance d'un démon qu'on appelle Gugu, aïe on peut s'amoutoufi. La Bible nous recommande de ne plus avoir de relation avec les morts. Le monde chromanium. Et l'on y est là qui est encore en combat sur la surtout on a des difficultés au yokai. Et l'on y est ça à bisous sur la télé bon. Attends, vous avez dans mon continent, vous avez la difficulté au Cameroun, vous êtes en Zad. Tant on a ça, l'ito yonga zalaka. Tant on a bébé n'engé comme abonné, n'engé comme abonné nebo. Phénomène de commission n'engé yebi.
moto ya tana kati wana pona yo kaka lito yesa la bouchette na yebi ni matière ni na sale lango pour nini datango e comme combo mettre na ngada ko yo kango gege et beta na ba boîte de nuit et beta na ba bar et pesa nzambe le kumute mais atamboli na nzambe te problème eza ke mbi atamboli na nzambe te ba ndeko na biso ba chrétien et belé ba côté na kati ya confusion parce que ba vivre na kati ya fanatisme et ba pasteur. Comment bandimi à l'église, mais non bandimi à Christ. Or, on ne peut pas croire dans une église, mais on doit croire en Jésus-Christ. La croyance, ce n'est pas dans l'église. Il faut mettre la foi en Jésus. Mais quand on commence à mettre Jésus à côté pour croire aux églises, pour croire aux pasteurs, voilà pourquoi tu as ta turbulation. Il y a un moment où tu as un bébé, tu as ta perdition. Ça fait mal. Bethel dans le monde, Bethel Oyo, alliance spirituelle à Bango, et dans le monde Chromanium. Les démons à bataire, dans le bagage autrefois, ça a 4 barési. On est géré à Mouta du Malisou Mouté. À travers un mot qui n'a biso. On va continuer dans le monde kabbalistique, dans le monde Chromanium, qui n'a pas cimetière. Place au Koufa Bazana pour nous kengela yo. Ba longolo wana après million aller de tourment. Ba na nzambe bokenda ko kunda bato. Cimetière n'est pas un lieu approprié pour notre cérémonie. Cimetière n'est pas un lieu approprié pour notre gobimisa maloba. Cimetière n'est pas un lieu approprié pour notre kosala de n'importe quoi même kolia comme là. So comme na cimetière, ils place au côté émotionné. Attends, mouton azala qui trop cher côté na réflexion. Sur votre émotion, au sa culte des démons, au yébate. Batebele basala baranda ba culte ba mort sans le savoir. Na opes interdiction na ba nzambe ya solo. Attends, mouton azala qui plus cher. Azala connaître. Ce qui a sa koufi, batie na cercueil, koya liboso ya cercueil te gumbama. Omana mouton aye. Ebembelali. Habité na ke kota la moué. Jour où il corps, il y a cercle à s'incliner. Oh, culte des morts. L'année commence. On se réduire. Les bossons y a des morts. Oh, ils ont cherché le monde de Moutouake. Soit qu'il y a un monde pesiféra. Au Goumba Meli, ange déchu. J'ai un zamba sans le savoir. Parce que on a posé un corps pour le bien qu'on a service na bango. Oh, au Goumba Meli, bossons na bango. Bakon on a ce que nara, on a tout monsieur qui n'avait pas ensemble. Alain Molo to sana kimie pa ya tata na biso. Mama Christine Molo to na kimie pa ya tata na biso. To koyeba nzete na mbuma yango tika to témoigner ba mbuma ya Nzambe. Mais na ebisio o ke ogumba meleke kondeni. Siko boto mona ba pena même pas pasteur ba sa me la pe ateipe na era matanga siko wana pe ba sala ra tout de pas mater na matanga bater ba vivant. Ba yebisaka ba vivant lobi to koma boye. Poye pas ça ki boye. Donc avant comme aboye, bongisa nzela pour okende côté ndeko mususu akeya malamu. Mais ce qui m'a échangé forme et le moins côté à ba vivant, ko interpeller ba vivant pour na vie na bango, na yebiso pasteur dans sa culte de l'âme. Même na matanga, toyo karamate ani ba ote ya biso. Pour comprendre place ni toza, na pasteur wana za pasteur lolenge ni. Problème na biso to même est-ce éveil conscience, éveil spirituel et on to même awa na chaîne nous. Il faut avoir un éveil spirituel. Afin de quelque part, pasteur Azote Azo comprendre que pasteur au esprit n'est pas bon. Pasteur doit fonctionner dans le monde du boue. Pasteur doit savoir le monde du boue. Pasteur doit savoir le boue. Et ça c'est simple. Il faut décortiquer les 5 mots sataniques au vrai sens du mot. Pour les boutons en Zambie, baïeba. Comment est-ce que m'a besoin de saler? Ma solo yambi. On en a marre de ça. Homme de Dieu belé tout le monde pasteur Sony Kafuta Lobi et il y en a retiré plainte baron moko comité ya pasteur ya l'église de Réveil baron ba ebineni ba oluka ba sanctionner mbi ou soit ba ebaneli ba recevoir na mbi moi il est on a pasteur Lobi c'est un peu malamu. La pensée n'est pas mauvaise. Mais avant comme à niveau oyo baluka ka pasteur Sony nini bazwaka lokwa résolution pour nous préserver d'unité ya mosala Nzambe. Papa Nzambe so bimisi mutu mutasa bimina ye.
Yaya, so boki so likolo ezongelo. Soko lianguba na samba ipose mata. Elle m'a ramené ça la angote parce que moment ils ont permettre ôter. Il y a un dicton français qui dit faire le bien c'est bon, mais pas au bon moment c'est mauvais. Le moment n'est pas approprié. Il y a retiré plainte. Pour l'État n'engazawana, à ça comprendre que bah fait pénal les anakat. À ta pour retirer plainte, l'État l'a de la mie. Avortement. Tout le monde a un avortement, tout bien en gros boma parce que bomi ne mutu. Et mutuana ya kina libumu ya Eliane. Nous avons appelé ça qui mutuana vie, appelé ça qui na prédestiné, à ça qui na étoile na chance na ministère. Na volonté ambié, na bateau parce qu'il na clique ba bomi mutuana. Mais ce sont des criminels, les assassins. Bandé mon va sortir ba liara bateau. Bandé mon va dormir la makila. Peut-être ça un bon pour sauver l'image d'un gros. Mais non, l'image de l'homme c'est quoi? Qui peut sauver son image, ceux qui n'ont pas sauvé Ayoté. Mais ma commune dans ça clair papa. Ceux qui n'ont pas battu d'écouter mutuana battre lancer la punda. Aluka ka sauver l'image de Zawa Pilelo. Il doit assumer. Ah mais mango, eza kilo ya ndimaki. Eza makambo ya lukaki. Mais les loko tozo senga na ye. Na place bata senga a retirer plainte, a retirer vie na ye pas ya Satan. Azongela nzambe, c'est montre les choses. Mbi aye azana message na maloba, aye boteya. Aye boteya. Parole ne touche à battre. Il y a des même si on a touche à battre. Attends, c'est mon lobby à l'eau, ça m'a dit une étoile et tout. Mais c'est mon touche à battre belé. Na longa et na bala et. Et qui prière na ye abali. Na bota et. Et ambié. Na bongwa na ye wana ezalete. Parce que na bala, na bota, na voyager, na bonga, na yemba, na kola, na sala nini. Yango eza makambo fo ya après. Na bongwa na nde yango nde leki nyoso. Message wana ezalete. Cherchez premièrement le royaume de cieux. Ezala ki te na message wana. Faka na losambo wana na bongwa na ye. Na tikama sumwe. OK. Et il était mona kisa mutu ke ko balande za bien, ko bongeza bien, ko tambo na mitu ke za bien, ko ke mikili apoto za bien. Non lo ba no me mataka ta perdition. Mais lorsque Dieu bénit Babylone on a non sur yaka, faut pas like ça. Na yebision kolo so rappeler au royaume des cieux te o ana osana ngoni. Biso to ana mokilo pona makambo wana ti. To yaki na mission barisi. O nga na osala mission nanga. So tango koke kokina kiei. Papa le moto sala ki yaye. Muzedi na bala sala ki yaye. Mission na biso yaki ko bala te. Et yaki ko bota te. Nzamba tindi biso sur la terre parce qu'il avait compris que le diable descendait avec toute fureur. La Bible a dit ça, que malheur à la terre. Car le diable descendait avec toute fureur. Alors quand le diable a quitté Nango, on ne pas tindi biso. Pour te destituer na kati tonga dans Nzambe. Ba dans Nzambe, il faut pas comme tango oyo Nzamba peut savoir révélation, il faut comprendre où il faut aller prier. Bande ko bali bana mboka ba omitungi sama. Mais loko esala nga bien za nini. Na oyo ka ba pela bande ko ebele, o sentir que batu bana posta Nzambe. Tala ndeko, na ebiso nzala liloba ezali. Bato ba olia su liloba esolote. Nzala liloba esi ekoti. Parce que temps est comme na suka. Bato ba komi ko ka posta ya liloba. Na stam na zo yo ka na ko ba cher de poule. Na bi Seigneur Jésus merci. Parce que liloba no ko lekate, ndengo recommanda ki na biso que aller jusqu'aux extrémités de la terre. Papa na moni que le comme kota. Bato mo ka posta liloba. O ki je n'aime pas papa, la manière dont tu as parlé, le message que j'ai reçu, t'es papa. Je manque à dire. Na comprendre que des gens qui posent ça ya mai. Ou ezali nisiba ya bombo. Alors qui pose ça ya lipa. Lipa ya bomoi. Ayo qui pose ça ya Jésus-Christ. Le corps la Seigneur et sauveur na ye. Ayo qu'on réalise vie na ye. Ata l'entourage na ye. Ata li batan le kisi na soi-disant ba église. Nde kwa leli. Mais li lobeko sila te. Ponkolo azali. Elongo azote ya bino lelo. Elongo azo partager na bino lelo. Lobi ya kozala te. Mais li lobanzambe kozala. Soki lobi na zate. Nzamba wabimisa mususu. Nzamba pona Jérémie utali mama bango. Prophète. Voilà les choix de Dieu, pas les choix des hommes. Papa, mbi esoka umeke makula tata na ye. Nzamba ngaka lo bapuso ki mbi ya kofanda wana tope.
Non, il y a biso bato batamboli na sama kona batata na bango te ya molimo. Eza bato babunga kaka. Tata ya Mike Kalamba ya molimo kombo na enani. Ya uzomra pasteur siko. Nani nda chaki maboko. Na akoma pasteur. Na pasteur na ebité mais na musique là, il demande le coup. Azawa pilelo ya Thomas. Ah, ça clip quoi mbet. Oh, les actes ne sont opposés sur le plan médiatique et ça la cause n'a pas signification. Bar reprocher ndeko aloba habité, ba clip évolue. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est la parole de l'Éternel. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Il faut savoir discerner le bien et le mal. Il faut savoir discerner les esprits qui accompagnent les hommes. Batu bazo sala ba péché moko ba oye ba teke ba sala ba culte d'adoration ba démon ebele. Pourquoi? Parce que ba na kata ignorance, message exacté. Mais massage ndeye. Ceux qui va masser bango na parole, au moins moment ça les lit. Ah bien ça touche l'intellect. Non, ça doit toucher l'esprit. Il faut pas le soi-disant le message et toucher l'intellect. Ça doit toucher le cœur. On doit décider un côté Kamabé. Le péché rend l'homme loin de Dieu. Elle va découvrir lembi. Elle va découvrir bailler. Mais message na bongi c'est là qui bango on kola tcheka tinanga pour ne pas peut-être na bima orgueillé. Malobo on kola tcheka tinanga pour na message ko pesa bandeko ezaité. Bola na lisolo. Voilà, pour la penza attentive, pour yo ka penza faire longa. Ah, ko pesa ka message neto yo kana ki ndeto ko so la mikolo. Toye ba pena ba vérité quoi. Donc toye ba qui sont le vrai et qui sont le faux. Voilà. Ndeko yo mtoza komi tuna. Na kene ko sambela wapi? Na sala nini? Ba pasteur bango nyonso ba komi nde moko. C'est que to baye na biso. Na sambela lisute. Batu ba kwa ici kondima. Batu ba bungisi foi. Na oyebisa bino boye. Yaya, mokili oboza, et mokili na binote, et mokili na bisote. Mukolo mokili sans Zambé. C'est lui qui est le pilote. Ezaki na tata moko. Azaki pilote. Moi nanaye abetaka lisolo mon père c'est un pilote. Na kelasi babisa ke longwa moi na pilote andeni atika ta mata avion te. Et puis si moi na passe papa pour nyo za pilote mais nanu na mata avion te. Tata la kina moi na soko c'est linga 90%. Na kelasi yeba ke rumata. Na omimayo. Mwana bundi akomi mfumu buku ndenge tolobaka. Mwana tangi apesi tata ba résultat tata ki nango besoin. Tata ekolaka mwana ke lobi tokokena mobembo. Tata ye mokonda zo mema pepo. Lokola pilote mwana mati. Bato ba mata na pepo ba yebi. Tant toki pe zone de turbulence et comme à deux fois na likolo. Et tangu tok ba komi na zone de turbulence. Batinos ba komi paniquer. Batu ba komi kobanga. Mais l'enfant, un enfant de 9 ans, a gardé silence lobo qu'on a l'état ma kimia. Va retrouver stabilité par un pilote. Tata mon cas qui permet à moi na tout ni moi na. Oh quand tu voyage ça la vie. Moi le bimba la liboso habiter le kuta. Pour nous tourner mon tourner habiter. La zone de turbulence. Mon toi comme à paniquer. Mais qu'est-ce qui fait que yo à l'aise? Na c'est pas les cas ya no moi na. Alors mon père c'est lui le pilote. Il connaît que je suis ici. Peu importe zone de turbulence, tata nanga ne muta même avion. Na ne loko bangate. Yango na opé sa message na libota na Nzambe. Peu importe turbulence na kati tonga na Nzambe, tata na ndé pilote. Longo na kobanga. Et tonga na Nzambe ekweyate. Longo na kobanga, la réussite eza yo. Car l'impossible n'est pas le nom de Dieu. Amen. De konanga ba réussi. Toza na moment au photo la musaba tu kondima. Église ya Congo comme ko fukamela satana. Ba pasteur ya Congo comme ko adorer ba démon. Yango moni lelo, nkola telemisi biso, alubo ke de boganga. Ata lokola Elia, lokola Jean-Baptiste na désert, boganga. Ezana mokolo. Loboko na Nzambe moni sa mwana mboka oyo. Et le moment est arrivé, toi na posa ba vrai batikala na kati ya vérité, ba faux, ba longwa na fausseté, ba ya na kati ya vérité, to tambole longo pour royaume de cieux. Nzamba na posa na biso nyonso. Yango de message na ngai na pesa na libota na Nzambe. Voilà.
Merci beaucoup frère Elonga, comprenez comme ça, fidèle ami internaute, nous sommes toujours avec le frère Elonga, Toro partager la bonne nouvelle, Toro partager la bonne parole pour tous les chrétiens, pour tous les croyants, pour tous les religieux, au boyo rappeler de l'ensemble pour que vous puissiez distinguer qui sont le vrai, qui sont le faux. Alors la manière dont de nous soutenir est que de partager la vidéo et de liker et surtout jeter-nous vos commentaires. Ça va nous faire du bien. Appelez-nous pour les remarques et les suggestions et pour vos sujets encore. Et le frère Elonga, nous avons appelé Belén, nous avons péché, nous avons ce que vous avez. Le bamingi lokuta ezala péché moko ezala wana mais bato bazala trop net na ba frère Belén ba otomona masturbation ba otomona ba désir moko boya mabe wana ezala péché ni puis expliquer biso pe le 5 monde satanique wana o nabito de quantité pour bato Belén pe ba yeba ba kota pena na mosilo ya likambo yango. Cher Saint-Esprit tanga zuli kanisa kokita sur la terre à travers la parole de Jésus-Christ que je m'en vais, je ne vous laisserai pas comme les orphelins, je vais vous envoyer l'Esprit de Dieu. Qui est l'esprit? C'est l'esprit de la consolation. Et si on a 60 ans, Dieu c'est un esprit, l'esprit qui n'a pas de péché. Donc c'est un esprit qui est saint. Donc l'esprit saint c'est Dieu. Maintenant qui est tu peux qu'il s'en embêter? Sans s'en embêter. Et Nkolo, tant que Morimo Santo Akiti na Katsanzoto. Avant Molimo Santo Akita, la Bible est claire que le corps de l'homme c'est le temple du Saint-Esprit. Molimo Santo a place qui cohabite à part dans notre moto. Satan a comprendre que nous autres il faut na baby sango avant Molimo Santo Akota. Ce que ça continue à influencer l'extérieur. Ce qui est extérieur est commis influencer et continue à katia ko baby sana pourriture et permettre Molimo Santo à étouffer au bima. Auti kan zoto. So Satan nga beta kabolo na Nzambe. Démon a combo ya Lilith. Ata démon ya impudicité. Iye wana fonctionnaka. Après ça recommandation ba mari de nous ba femme de nous. Ba démon ba kota mingi na nzela piscine, na nzela ya plage, na nzela ya pique-nique, na nzela ya coutrement, na nzela ya kumambo tozomona ezali audiovisuel. Démon a combo ya Lilith. Iye wana pesa ka ba désir sexuel. Pour montrer qu'il y a la masturbation. Ça a une image. Il y a film une image en est photographiée. Sauf que Yomoko, des mots comme la poste a utilisé sexe na yo. Azon c'est le film wana. Il y a petouana. Obani ko kanisa moi na batu wana ya moi si. Le fait au kanisa est motivé yo. OK, nous savons ça n'importe quoi. Encouragé par les démons à bataire. Bademo ya bater baza bademo bakana zolo te bana misu te bakana matoi te baza gelongi zéro bango bat bagera bat bagera nga pe une fois dans dans le monde. Lilith a fonctionné kana nyoko asala kana bière webike masangeza kana nyoka na kati libota Nzambe fo baye bayango. Esprit de séduction côté batu rata ou ta la bière batu baye baté intérêt zani ne loko esa batu malamu biso to bakia mabe na mi tu intérêt zani masanga bato ba melaka et amukolo ba kota ba nyoka na kata zoto na bango et comme difficile mutu atika abandana na verre a commis na bouteille et commis deux bouteilles ozo motivation mais la makasi ndeni. Mais comme une impossibilité, ce n'est pas quelque chose de Dieu. Faire, il y a Lilith. Il fonctionne comment? Il fonctionne à Sankai, démon d'ambiance, démon de musique, qui accompagne l'esprit de la musique, ou les liés à Nyoka, ou à côté de pour la séduction. Est-ce qu'il y a une salle des autres? Parce que tout le monde a réfléchir ni malonga. Et ça a livré ni. De Genèse Apocalypse c'est ça. Ba passe tant de la personne sur le message wana. Mais ça pour la mai film. Il ngelo bani. Pour ba chrétien balangwa. Ba disciple Jésus balangwa. Pour vous et ça na bateau baza na race spécialisée et na catégorie ya bateau ba benga mi na kasa monde mais baza ya monde te
bana ba principe faut basala ngo te. Ba disciple ba melaka te mais ba accompagnera payer. Boye mo mutabimisa bango melaka ngo. Pour ni ba mabe yango toza ko s'appuyer. Ya malamu to ko sala te. Papa, je vais parler dans 5 mondes sataniques. Le monde cosmique, c'est un monde par lequel oh nzamba beta qui Lucifer et gogona ba ange va précipiter na ba ange wa nede ko yoka satana likolo ba kita na se ba na tema bele haute. Oh to benga deuxième monde. Et ça monde cosmique. Et ça place ba négocier ka épidémie. Et il y a qu'à travers vous là. Mais nazolo banayo eza place ba négocier ka épidémie. Tant monsieur épidémie ça le beta na Chine. Dès qu'on a tant monsieur ça spirituel. Na moko dia bolo ba mbulu ebeti na jamais za mbula mayandi. Ah. Nzamba sana mbula mayandi. La spiritualité ça muké et ça qui bat pas à la réduit. Yango faut ça va tout vie à spiritualité. Tolongo la batu trop na nzoto charnel et l'équi trop. Monde cosmique c'est un monde par lequel oh yo ba ange dessus. Ba négocier à kake à Tubaou. Et si quand on va parler bio vite à bêtisier vous là à Zouangoué dans les mondes cosmiques. Et c'est un monde par laquelle le président de la République majorité africaine esprit de Bango Zarakuna pour nous abommer na se faut négocier na likolo notamment Moussé Laurent Désiré Kabila il fuit de l'autre côté na bela zate et ça le président va se retrouver dans l'océan Indien dans le monde kabbalistique Kindo Kamai na ekozwa monde cosmique influence nango ezali nini ezali gestion ya mabele planète Terre na mabele ndongo mona planète Terre ezawa yeba ke mokilo esimbami na mai wana eza monde kabbalistique mokilo eza construit na banzete na zamba eza monde pesifera mokilo oyo bakunda batu na mabele bakunda bato benga yango cimetière on appelle ça le monde cosmique et ensuite monde pandaminium monde allié public place au monde à lelo oyo église ebimisi to ya bashege parce que bakangi ndoki batindi mwana balabala mon pasteur atindi mwana balabala aza communiquer na monde pandaminium ana posa monde wana izana bato belé bato ba antivalère po ba dema fonctionner na kati bato bana wana bazalaki na 8 à 10 ans comme na 15 à simba aza facilité simba lichette ana facilité simba lichette monde chromanium. C'est un monde autre que la prière à la nécromancie. Je m'excuse. La nécromancie veut dire faire l'appel aux morts. Ou que ne invoquer Milimo et Koufa et l'ongwa dans le noir et dans la lumière. Quand l'homme si tu as des difficultés et un magicien, il y a un service na yo. Et ben on est bien à soi disant ancêtre. Tata Koufa qui biso vie comme il y a pas si toko manon na cimetière to kende ko senga tata après sa biso nzela parce que tout le monde a envie de faire malamu te. C'est ce qu'on appelle la nécromancie. Tata fungolo nzata ka zakira mo nzela ni atikela kio. Tata soko avo kufa na senga batata ba kufa 20. Soko moni ko lingo kufa na kisamo na nzela nzambe. Soko okena yo, yeba ko fungoile nzela. Amen. Kozela totika mwana na kati ya ignorance yo kufi mwana komi ko croire que yo kena nzela na ye okoti mwana na vie oyo lobby ya koti na kati ya connexion ya monde satanique qu'on appelle la monde chromanium qui ndoka cimetière ba pesi biso communiquer nécrologique. Nécro veut dire mort. La nécromancie veut dire mort. L'abstraction métaphysique. Et ça appelle à Bawei. Mon frère, appelle à Bawei. Au moment où on a avancé, quand on est dans le cimetière, il y a un motu. Olandi muninga na cimetière, et ça cimetière bakunda noko na bino, et ça cimetière bakunda mwana yo, et ça cimetière bakunda yana yo, et ça cimetière bakunda tata na yo bakunda mama na yo. Yo loko olandi muninga akufeli, olobite na kota la pe tombo mama na biso. Okomi na tombo kuti matiti.
Ah, maman, tu as la place au lali. Tu as la place à salité, mais Mathis, c'est comme Ikobota. Hey, tu fais la nécromancie. Au compte, on a contact dans le monde de cimetière sans le savoir. Au bloqué Vinayo. Au monde, on n'a pas Congo. Au monde, on n'a pas Balouba. Bikolo nyonso ya mokili. Tata Koufa. Babité, toke luka chance. Boke kuna bobomi soso bobuki buki bolambi. Bino moko bolie ndambu. Endambo chewana. Bobi tata ya olia. Na butunia waleka liango. Bobi tata liaki. Oye bate ko okota na contact na monde Cromanium. Ba via ba te belé kufi. Po ba kene ko accompagner soit disait baninga na bango na cimetière. Et belé ya bato ba vivre ce qui va vivre lelo, c'est parce que cimetière ba ko ça elangote. Na lingina loba na yo liwono se na cause. Liwono se na beat. Ce qui liwo ya bi cause na ngote, o ya bi beat na ngo spiritualité keba. Comme il misa mutute. Cimetière, c'est un lieu par lequel l'homme doit réfléchir. Il doit garder silence, il doit glorifier l'Éternel. Parce qu'à mon l'accomplissement de la parole que l'homme était tiré par la poussière et l'homme retournera la poussière. Et ça, moment, il faut que nous dans le cimetière. Mais dans le cimetière, il est comme lié. Il y a aussi la route. Il va mourir dans le cimetière. Tout le monde dans le cimetière qui colle. Il y a des colla, tombeau. Il y a quoi dans le liboké. Il y a des gènes. Ozo pourrir vina yo. O kota na contact na monde oyo yebi mutu na makolote. Ozo la lobby o mona nini. Pasteur olate ya biso makambo yo. Pasteur ya biso reçoit. Pasteur ola kisanga que na lié, na condamné na ba lien familial. OK, c'est bon. Tokata, to bandi ko kata na kati ko tabo tata nanga, na kati ko tabo maman nanga. C'est une bonne chose. Bongo ba avortement na sali seba na bato abasi na kati yango. Bitumbe ici la terre, nous on a avancé la de sous-sol des hôtels. Premier épisode, deuxième, troisième, tina centième. Nous avons kaka hôtel oyo, ngamo na tongango. Le monde Cromanium, c'est un monde très compliqué, un monde très bizarre, un monde par lequel les démons sont trop violents. Pour ça, bango salaka, mutu sur la terre à oumelate, bana posa contact ya mutu, à vivre na bango dans le lieu où ils allaient monde Cromanium, parce que ça monde oyo et permettre à mutu qu'elle directement dans le lieu de tourment. Chemin à lieu de repos, dans chemin à lieu de tourment, et dans la cimetière. Quand l'homme ne veut pas respecter la parole de l'Éternel, il finira toujours. Il y a quoi il s'amanaka sa makambo. Je prends un monde qu'on appelle un monde pestiféra kindoki ya Zamba. Il y a des géants. Bino famina bino, bobeta katolo, koko na biso zalaki koi. Biso ne to aboé, totem na biso za kangubu. Vous êtes représenté par un animal qu'on appelle Ngoubou, mais dans ce monde qu'on appelle monde kabbalistique. Mutoabe tatolo, alors biso to aba chakou. Biso to za représenter la France, je prends un exemple. C'est un pays représenté par emblème ya sosot. Au monde on n'a pas France, pas sosot. Il y a biso bocha léopard. Avant léopard, ils allaient Simba. Avant Simba, ils allaient léopard. Avant léopard, ils allaient Koba Bako. Alors bon que dans le caron spirituel, bon comprendre comment le pays a été vendu. Bon comprendre que Mboka Oyo n'est toza boye, si n'est présent au régnier, si n'est pas mabiso, toza connecté, toza influencé dans le monde qu'on appelle monde pestiféra qui nous kazam. Et ça, nous avons cotisé comme il est beau mat. Tala n'est pas ça. Batolé va représenter Molimo Centre. Va représentativité na biso par rapport à Batotem et qui est dans la case de monde satanique. Ba ange dessus, oh ba kwea ki na zamba. Nde bango wana bakenda kokomisa mutu nzoko. Ba beti mutu nzoko, mutu avimbi, ba kanga mutu na kati ya zamba. Soko yoka kali sola famille na bino. Ke bwana totem moko boye.
totem veut dire elembo moko eza ko représenter bino na famille eza soit mbisi soit nyama soit ekolikonga eloko moko boye yeba yango représentativité wana soki ezali par exemple ndeke boza na monde cosmique soki eza nyama boza na monde pesifera soki eza ngando boza na monde kabbalistique oyo eza kindoki ya mai place ba décision ya beauté ebimaka ba mélodie ebimaka papa eboni otiki bana bayo otiki ba soki nana kobokolo bango papa ya bana zonga na ndako tobongisa na malembe. C'est la sirène qui déclarait le frère de Baba. Mon général, des fois, vous connaissez ce que je dis. Aïe Manzembo, on a faveur, il y a un message que moi, si je suis na sama, il y a besoin de. On voyait un musicien comme ça, très beau. Il s'habillait bien, il chantait bien, il avait la belle voix. Mais, Nayoe Bisayo, Nakatama ya kenda kobota. Nakatama ya anabana. Asala mariage na se ya mai. Nana parena libala wana. Nana benisa libala wana. Ce sont des sirènes de eau. Et tangu yo ka musique na ye d'office au comme influencé dans le monde oyaza qu'on appelle monde monde kabbalistique. Voilà, c'est la façon où peut-être on peut ça mokolo lelo. Le on va décortiquer bande comment mais qu'on comprendre. Mais quand on interroger histoire, soko yebi ba totem ya mboka na bilote banda ko na ba kombo na bino ba signification nango. Au comment na ba kombo na bino eza ko za la lier na quelque chose. Et parmi la chose, eza ko lier kombo na yo par rapport à la définition de la signification nango et qu'on permettre de comprendre que il faut les canaux de délivrance, il faut le bako confesser, tout bon de la pour na yo de façon que de kobo ngwana nzamba longo na kati ba monde wana amema yo na monde ozali monde céleste et pas ya tata na biso esika oyo nkolo yesu akenaki kobongisa kofana na tata po ngai na ndeko lobi tokende kobika esika wana. Merci beaucoup ndeko longa tukomela pratiquement na suka. Mais sinon pour na ka oyo to clôturer na yango justice congolaise na biso yo to kotala que pasteur Moïse Kaza renommé aza comme influence le gros ala. Mon message là, est-ce que faut que la justice la ndenge le mobani moto a gagner pour ce que vous allez Eliane c'est à ça la pena peine na ndenge le mobani ce que vous allez passer pour gagner procès Eliane fait ça la peine na un message pour l'état congolais ou la justice ou c'est mi makambo. La justice élève une nation. C'est ce que dit ma Bible. Si réellement si les hommes de la justice, ce sont des hommes qui respectent la parole de l'Éternel parce qu'ils sont là pour condamner les mensonges et éclairer la vérité. Si réellement si ils sont appelés pour être des hommes de justice, batika justice ya bomoto et ça là. Soit qui va étouffer justice à bomoto, mais va étouffer justice en Zambété. Soit qui Eliane est coupable, eux qui va payer faveur na Eliane, qui va condamner Eliane spirituellement. Soit qui Mbi est coupable, va payer faveur na Mbi, va condamner Mbi spirituellement. La condamnation spirituelle et qu'on peut s'impacter dans le moto. Au moment où misala yambi et ce qu'a logi procès et qu'a longa kango sous l'influence par rapport au yaza à marcher sous tes namsana. Au moment l'église année kauka, musique année betamati, tous en avons mboka o. Ce qu'a gagné procès d'une manière volontaire à Batou, mais c'est pas la volonté de Dieu. Mi ya salichit. Mais ce qui va condamner parce qu'il y a tort. Mukola robima bongo li motema akuta na vrai Seigneur Jésus-Christ na niveau ya prison andini ko se ko bongo na vie na ye nzamba ola tsambi le mba esika pesa te ko changer na mboko to betela mbiye maboko to bakinza batomboli mo ambali a za la parmi modèle o ba bimaka na mabe batiki mabe ba bongo li motema de vrai et puis akotatu la ako dénoncer pe bango ndenge ngana o dénoncer basu sulelo et ça message na ko pesa na justice c'est que je peux demander na Moïse Mbiye. Le moment est arrivé, mon frère, c'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui a permis que ça n'a pas moi. Alors, arrêtez de faire de n'importe quoi au nom de Jésus-Christ. Ce que comme Mambongo, on va passer à Dim, on va passer à Dim au nom de Jésus. On va passer à offrande par le nom puissant de Jésus-Christ. Non, on doit payer ça comme action de grâce par le nom de Jésus. Ce qui mbongo ya offrande,
mbongo ya dim mbia ozango pata influence et renverser. Le moment est arrivé, abimana primakuya, abimana magie, atika ba kabale, atika ba science occulte, à revenir na ba panaye, a lukanzamba tata na yembi mulaya, oyo tata na ya salelaka, akende ko tuna nzambe wana, tata na ya ko lakisa enzela, na yebi ete nzamba lobi, mon peuple va ko reconnaître assimilé, a sengi bolimbi sa tout beli avoué et prend une décision de ne plus retourner dans le mal. Nzamba za juste fidèle pour la pardonner par Robosana. Alors là tambi ele mbaya sika. Ngana ozala fier yo mona ndeko nanga ko bongo la motema, ko sala nzambe d'une manière sérieuse. Eliane, tu as bien fait. Koganga si oh, mokile comprendre. Pour libota na nzambe bika. Mais soki yo bongwanité, na yebiso komi point ya batu musuba ke omona lola. Yo moko tika na lifelo. Bongwana, tika vi ozo sala lelo. Tika vi oyo salaki, ya kozwa kamilité na yo tango babali yote. O pesa na mobali o pa kobala yote. Otina ba vidéo, tala ndenge satana sambu sibino. Yo eba ete ke basala likopana satan te. So bat basila oli out. Basala likopana ndokite. Ana biso bat basila oli out. Moïse Mbiazo regretté à l'obi, a ko comprendre qu'il a fallu autant on a bateau par la discrétion. Bateau bi ko bomba mabe. Te wana te, wa discrétion te. Yo sa mabe to bombo. To sungo te. Net nga bonambi to tambola te. Ngana mai kalamba to tambola te parce que ngana véridique na tout droit. Yango moni ba lo bananga ke naza ko agresser batu la parole. Non non, la parole de Dieu n'est pas un massage, mais c'est un message. Je ne peux pas venir auprès de vous quand vous vivez dans le péché pour vous masser. Non, promettez on ni fonga na mutu. Non, yebiso ke bimana mabe. Zonga na bola mu c'est fini. Ndimela Yesu soko ndimela Yesu te. Croire en Jésus-Christ pour la première fois comme Seigneur et Sauveur. Na lobi na yo moni fête au sala ya anniversaire. Fête en ezamuke. Fête au sala ya conférence des grades académiques. To fête à mariage et kosa. Mukolo ndimela Yesu. Maman na fête esa e manalola. Talaka fête nzambe moko organiser ba ange. Po yo bongo limotema. Alors ko trahir nzambe wana te o asela ki o fête. Et l'ingol baka considérer ki yo. Libota nzambe boza tellement ebelé. Na zuba pela bande konanga na Chine, ba maman nanga na Chine nzamba mona bino pambola bino. Bande konanga boza na niveau ya Europe. Bande konanga elonga na États-Unis. Oh zape ndo inanga nkolo mona yo. Alobaki ata l'émission na biso kombo na yepe longa. Ye pensa l'émission abisinga na lobaka maloba na yo na biteza maloba ya nzambe eza ya ngate. Soki nzamba opeso maloba no lobango mais so apeso to ko lobango te. Ozaka difficulté ndeko. Alors ndeko nanga elonga na kolinga oloba maloba ya nzambe avec la conviction spirituelle et non avec les émotions parce que des mots ya critique à koyepe kolata yo tu es là pour critiquer na makambo yo moko zo vivre mo critiquer ngo batu mosusu. Il faut éviter qu'on parle de la spiritualité sans la maîtrise langote. Dieu c'est un esprit. La vie chrétienne c'est une vie des esprits. Ça demande la vraie spiritualité pour que ça influence d'accord. Les botans dans nzambe bisika mna so bozwami bo pambo ma bande konangai. Bande konanga bazana Paris. Boza tellement ebelé. Natasha Nkolo mona yo. Boza tellement ebelé. Na rokotanga bino nyo sauté. Na sengi nzamba batela bino, abomba bino, abomba pe biso. Bo lembate ko bonde la pona biso. Bo lembate ko pesa biso ba conseil. Tozana posa lisungi na bino. De façon que l'œuvre de Dieu est qu'un déliboso. Pour nous ça la musalo est facilité. Mais na encouragement na yo, na soutien na yo et que ça la été, to continuer que ça la musalo nzambe. Le lenge tozo ganga tozo dénoncer. Na oye biso na mboka lokwa Congo. Tozo eza lokwa de to na singa na kata kingo. Et tikali ka ba benda to kufa. Nazo pesa su numéro pour bande ko bazo menacer. Eza na ndeko mususu arata yi ko zo numéro pa menacenga. Nazo pesa yo ndeko numéro nanga. Comme on a un évangéliste longa, Zouabik Ndekonanga, au commis plus 243, 97, 58, 21, 175. Je réponds, plus 243, 97, 58, 21, 175. Wana au Benginga, au Kozo évangéliste Elonga, Bengango Pesanga conseil,
benganga encourager, benganga ito bondela, benganga to partager, so ko benganga pona menace. Na ingina bana de ko menacer yo. Na biso so menacer nga na moy, butu eza ya yote, butu eza ya Nzambe, okuta na ba géant ya Nzambe. So menacer nga na moy, bossa na mokolo ya moy. O menacer nga na butu pardon, bossa na journée na yo. Parce que journée wana okuta na ba turbulation parce que o menacer maloba na Nzambe, o Nzambe ateka tinanga mutu. Soko luko combattre ngo to combattre Nzambe. Yo nde mutu okota na perte. Libota na Nzambe bo pambwama. Ba oyo ba tuti sami na lolenge na biso ya koloba. Naza ko bandela koloba ki liloba na Nzambe. Eyaka pona ko sauver, eyaka pona ko instruire, eyaka pona ko apprendre, eyaka pona ko avertir, eyaka pona ko éduquer, eyaka pona ko édifier. Na yebi ete moto na moto azu eteni na ye. Soki nkola zongi te tokozanga te komonana. Nzambe apambola yo ndeko nanga. Pamba te ozokanisa à tout moment ndenge ni koki kobumisa maloba na Nzambe poto sunga libota na Nzambe partout dans le monde. Nzambe amona yo azongisa mingi na chaîne oyo. Voilà, merci beaucoup fidèle ami internet, ça fait fini pour aujourd'hui. Vous étiez tellement nombreux à me suivre, c'était là le frère Elon Malakolo. Rappelez la bataille dans Kolo parce que toujours chez Amen. Parole de Dieu, des messages graves de Dieu dans la maison d'amour pour que Baza la sauver et va revenir en ignorance. Alors je sais que cette émission va vraiment faire énormément de bien. Alors une manière, il y a pour partager paix. Il va mourir de bénédiction aux autres égoïstes, c'était ça, booster émission partagée pour que mon union soit un bénéficiaire. Il y a message, il y a mon colo. C'était là par ici, dans la présentation de cette émission. Merci à Dieu à la prise de vue, merci à l'Ivan de Chidi de Djoko. Un grand merci à Malik Arafat, quelle bonne manière. Buna Runa E19, juriste dans la merveille, mon ami. Un grand merci à Suzeka, c'est mon garçon Bombo. On va pas aussi penser à celui qu'on appelle Dake Kanza Motema Yachina Wachina, moi, à Dallas. Et puis Jules Zamunda, Motema Yachina, le maman à Preston. On dirait qu'il y a vu la natte. Et puis un grand merci encore une fois de plus à tous mes abonnés. Vous qui êtes toujours là, le fidèle abonné, nous continuons toujours de vous abonner encore. Et vous savez bien dans le côté de la photo, ça 20 000 abonnés déjà. Et vous savez bien vraiment la Volou, la Bino, des Bota, ceux qui sont en moi. Alors ça n'est fini pour aujourd'hui. On vous dit un grand merci. D'ici là, portez-vous bien et soyez bénis dans vos maisons. Vous allez nous suivre et on vous dit bye bye, au revoir. Restez branchés et abonnez-vous sur Exemple Télévision. À la prochaine. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 perruques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.